Bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne autrement dit, qui n'a donné Kandono Tetela, Kema Fumbe, en direct de la Suède. Gros bisous na babone nyoso di Kina TV partout dans le monde. Sika Bozali. Wabino la championne vraiment bon mankenga tellement que naza naposa ya. Comme on a bino koyoka bino les sous pour salanga vraiment pas bien. Là, je salue encore une fois de plus. Bah, sponsor officiel, Yadi Kina TV, mon vieux Benzola, Mutuka ya talo 4x4 double pression. On va la longa lokula ya koma lolenge nini mon yaya donc il est qui dans ma belé ya Suède depuis hier, donc depuis le matin, depuis ce matin. Vraiment, maman Odimba, madame Odimba, maman prospère, yayo yangoana, maman sociale, Fideline, Kilimanjaro. Abinga na bouger, tinga na kwa ngomba. Donc, beau pata, beau kende, ya pikami, donc madame Alexandre, Kalate, trop fêté 40 ans. Donc, ça va Inda, ça va noircir. Nana lia ayote maman sociale, tombe la mousavi, batoto à Congo, na ya Congo central, batoto à Kisangani, na ya Congo central, wabi, bango na nubale ayote. Vraiment, bisous na bino nyos. Batoto ya Congo, boyo kalisolo, ba j'aime mi bali ba beli libo malikola Facebook. Beaucoup de kaboye ba lolenge nini metro développer lolenge awa na bino ba jeune ba beli libo malikolo ya Facebook. Nakuta ina ya na biso moko ya quartier. Ana boni ça va ya ndenge nini malamu. A présenter madame Nangai. Belle sœur a chanté ndezala kaka o penza baleki na biso kolanda na omunene ote. Bana donc tout le monde ba onkokola et on a belle sœur a chanté boké wa te wana ya quartier ndazolo babikete bakei na permanence sika mwasi na ye mwana ya mwasi na ye azalaki internet kuna. Pourquoi? Parce que abela ki libo malikolo ya Facebook bino boyo ki lâche boy bila champion tanga yo ki bobi kasi o lisola obwaka na site ya tikolo babeta lisolo za ndenge nde mwasi na ya bandi ko relater nga lisolo. Donc belle sœur na ngai mwasa ya na biso quartier abandi ko relater lisolo alors bi bano bakoma ko sala makambo minene toyebaka te baza bandako ya kufutela. Donc ba appartement mibale ezaki na ba ya msusu ba ba initier bango baza déjà na mboko ya poto batoto ya Congo babolingwa Facebook ozomona Facebook muta obanga te na kocha mutu litoi yo chaka litoi na ozozo atan na courage ya kokuma pona kolula kocha litoi ngana ole msusu tokutani boko changa litoi te okokate ezate ke ol soki ndeni me Facebook et réseaux sociaux et facilité mo makambo ebele na se ya ordinateur bente na se ya portable na kobata makoko ma I love you oko love mutu ndenge ni na ko oyeba na mutu na ko love. Donc franchement réseaux sociaux comme ko sala moi ba buzo ba moi mingi mwana ya sœur oyo
bavie na bango misato bazo se retrouver na poto. Pourquoi bavie basimba bakisi ya Facebook? Cela veut dire kolinga kaka basi oyo ya Facebook. Batoto akongana zaka ba demande na mingi. Omona surtout na Dikina TV, na Dikina TV ya Facebook pezali. Donc page ya Dikina TV na Facebook bokende ko aimer. Page ya Dikina TV na Facebook sur le Dikina TV okomona ngai. Donc là Dikina TV ya YouTube ezali ya Facebook pezali. Donc omona mutaza na facilité. Ya kobanda maman ko draguer au vandaka wapi. Surtout soko lobi poto. Aïe. Na moni oza kitoko. Oza basi bajari ya basi ongana lingaka papa oya ko lingana ndoki. Donc ba jeune oyo bayana bango ya liboso wana donc ba vie na bango basalaka kisi ko lingaka basi na Facebook. Batoto ya Congo eza na fille moko comme Mireille. Azo lobela ba comédien neti banzao banani. Vraiment tango na solo lina ya wana ipuna kende ko kutana na jeune oyo mutu esa neti bouger. J'ai compris que babolingo mususu omona ka moto akende Kishasa moto akende Kishasa mwasa libala mobali ya libala po ezaka mibali te na basi abomi libala na likola mwasi ya wazana Afrika ayebi ata mutu na makolo te ezali ba problème spirituel eza ba kisi baza kozwa kisi donc ezaka lokola yokepa na ndako nganga kisi yango eza lokola bapesi yo kende ka na Facebook banda ko draguer muta ko sa l'esprit faible ndako sala nini akokweya jeune oyo ba vie na bango ba vivre kitoko na Kishasa banda ko louer appartement na ville pona basi ya poto. Pourquoi azana mwasi koto soki alobi tinda yaya ata oyoki mama aboto azobela okozana na kimia mais soki mobali ana sengi mbongo oko hésiter te il faut tinda. Bazala ki écrit de trois na basali nini bake poto. Tant bake poto ba initié baleki na bango. Parmi baleki na bango mwana ya mwasi ya na nga ya quartier azalaki na kati. Donc topesa mwana ya quartier na kombo topesi kombo Mardoché azalaki donc na loba bato bazwaki relève tant ba yayo basimbaka kisi po basi ya Facebook batindela bango bambongo na minito bazami sato bazana poto batoto ya Congo balakisi nga tina ba photo na bango ba photo ya ba vie oyo basala kisi tinda akomi na face akomi na poto mwasi nda bengisi na ndaka mwasi yo kanisa bolingo normalité bakota ki bikota kota basalo bakoka kosala ndobo babwaki na Facebook ba yo kangama obomi nzoto ti oye ko bengisa na poto wo balakisi nga ba photo ya mibali wana bazana poto nde tozolo baboye mwana na lobi tanti je suis diplômé, il n'y a pas moyen de continuer les études à cause de quoi? Il y a ma coquille. Na sala nini ba camarade na ibanda kota mono babiki non ba ya baza ko voyager batiki appartement ya combien? Il y a $320. To ko ko futate ba lobi ke za problème te biso to la kisabino ndenge ni to bande ko sala eza nango muta ko kufa te loko moko te nini te eza ka likambo ya mbongo si mbongo nde bakendaki na ndako nganga pesa ki bango oye ko za neti babikila bikila ngo eza nini donc bango mikolo nyonse fo bakota na Facebook babwaka ndobo neza ni kolinga kabasi oti ale belles yeux je t'aime comme les dara soki na moni mutu yo moni kaka mbala moko allez yo zo mona keza bêtise ozo continuer koyoka et comme après que lobby tango mona sera communauté mutie mete wana ndobo se kangio Mardoché lobby bakepa nganga yesi bango chaque jour il faut bakotaka condition ka yango wana bakotaka na Facebook po basala nini badragaka ba fille. C'était facile comme bonjour. De temps en temps bozo ke ndokotiki la nganga ba pourcentage na ye muta kokufa na ye te eza na ngoma kila te eloko te kokota na Facebook chaque jour na za na téléphone na ngambongo ba fille wana bande kotinda basi ya poto na basi ya mabala batoto ya Congo. Mardoché a 28 ans. 28 ans. Azana permanence
mutu e bouger pourquoi toyo kangana bino. Donc bana wana Mardoché moninga ne mususu bazalaki misato musala na bango kaka. Donc soka kotika na Facebook ou bien na WhatsApp na Imo na Messenger partout. Donc bango musala na bango kaka si ba moni photo a fille ba sepel na ye ba sengi demande ou bien te bazo tala na ba mi na bango surtout mingi ba lingi ba lokote parce que objectif ezali koko mapoto yaya na uti Kishasa balobi bato ba okende kokufa na mai pona okende poto ba yuma ba yebi capitaine ozana besoin kokufa na mai te po okende poto li solo kaka moi subente mobala kolinga yo ye moko ko bengisa na poto atoto a Congo yango soko moni mobali nyonso to akena Kishasa te ma komi kana téléphone boy keba ndobo se kangi soko moni mwasi nyonso akomi kaka na téléphone boy keba ndobo ese kangi ndobo ya réseaux sociaux o ba jeune ya Kishasa basi na mibali bazokende kokota nganga. Mardoché alobi yaya ezalaki nango facile bambo ekomi koya na riyae na ba agence mususu kili bambo ekomi koya bazokoka kofuta $320 wana. Donc pour dire que bazalaki na basi ezalaka mwasi moko te ok chacun avec une copine te mwasi basi oyo soki kutu baza connecté te bango nde fo babenga na téléphone connecte toi motema ngana landaki émission ya film moko déclaration ya film na internet comme on est Mireille. Mais quand je parlais avec Mardoché, j'ai compris que était Congo likola passe batu bakomi musika batoto a Congo. Batu bakomi kokende ko simba kisi po na poto. Batu bakomi kokende ko simba kisi po mwasa lingayo mobala lingayo. Muto yo monate. O bali ko lingayo ko leka même mobali osali na ndako e banda ndeni. Eko banda ndenge nini. Donc ozo mona ba jeune mikolo yo okoka molobiki monter. Franchement naza mkusete na mulai na ngai 1m72 s'il vous plaît. Soki na lati talon ya 10 mètres pardon ya 10 cm nazo sala 1m82 donc mulai. Au moins moi jeune moko bolem souci ya 19 ans il se met aussi à kobenga tantine. Vous comprenez un peu? Donc, pour vous dire que mon kileza a koubeba. Atalabi a penza vrai gender. Ah, ata moi 10 euros zangate. Parce que on va comment kolinga na apparence. C'est ça. Otali no mo mwanango. Obi omundoza. Mwananga alike na mlai. Omuni na vie po wumela. Faut ko yeba ko respecter ba mikolo. Est-ce que ngande na zabowe? Na moni na za mukolo no ya musika. Okobenga ndo so benga ngana. Kaba bana msuwa biya ya lekana yo bano musana banka ya ngwana balinga aka mikolo musala na bango ya ngwana poule na banka ya ngwana Mardoché alobi oui comment ki musala bango ceux qui ba coach na internet nganga isi bango ko tia matoi kaka ko banda kolinga demanda mi azotala mwasi kitoko jeune fille mama ezo kipete azo sala kaka oyo nganga sali nini alobaki oyo nganga alobaki litoi sur litoi litoi sur litoi litoi sur litoi yango pona koloba satana azali muta lokuta moto na lokuta ata lobi keza eloko te mais akosala ka piège moko oyo ekoya kokanga yo lelo bien te lobi batoto ya Congo bano bakoma kolia bien bafutela ndako na nini na ville $320 ndako wana eza ba yaya na donc yaya ya moninga na bango nde acede bango ango donc bango pe bazalaka misato bakei poto oyo akei na nzela ka moko ya kofaka nini pardon na nzela ka ya Facebook kolingaka basi base retrouver na babasi kili ya poto moko asepeli si motema na ye asali nini abengisi ye baza misato nde basede baleki baye kozwa
Mardoché tamba bengue na cop 320 $, to ko katavite eza na ngo jemuke biso to relaxa bino. Donc oya suko azaki ya camarade na bino na relaxa bino nde biso to sala ke eza na ngo jemuke muta ko kufa te lo remonte nini te amemi bango panga ke no baleki na bango. Nganga esi bango boko taka internet mikolo nyonso. Mikolo nyonso. Basombi babiloko yo ya ba power bank. Oyo sala tant pour ezate basala nini bazanga ka charge te. Loka bazozo ba mbongo mega ezanango eloko pamba. Hey batoto ya Congo boyo kalisolo Mende ayaka te aye année passée avant babimisa ba nini ba élection wana. Oyo kotaki ti na janvier nazalaki pe na kin bakataka connexion internet. Ce qui est zongaka, je crois, si je ne me trompe pas, bah côté après, ils allaient qui les 10 ou les 11. Ndé bazong ça qui est connexion. Les 11 ou les 10 janvier. Ndé bazong ça qui est connexion. Il y a internet. Pendant ces temps-là, le la bande ko côté internet était. Bikile bebakate et baby. Maman Mardoché a Monica Mwana a komi soki ndengeni baninga esika banda ko sala makamba minene ba sala ba crime na bango na appartement bazaki na ville babengi mama ya kotala Mardoché aza ko réagir na ndenga malamu te. Oza Mardoché boye Mardoché abadi bisekela mwanda bongo libomango bolimbisa ngai. Moi j'ai vu Mardoché libomango esali tendre. Donc, ce monde a mutu amoureux. A peso bis. Ils ont pardon. Dans ce cas. Mais ils ont mao. Li bon mango ya ye. Ya kobeta te. Ya bolingo kaka. A peso bis. Na li boko. Bozo solo la paix. Mozo mona ka mutu. Hein? Moi ba réseau. Ezo kim. Loko la ba kata ki connexion. Moi, ba kotaka chaque jour, ezate. Bikila, ebe bakate, e baby. Bazala ki misato. Muto ya banda ki penza li boma. Eza Mardoché. Mwana ya grand frère ya quartier. Oyo mwasi na ye. Donc naloba, mwana ya mwasi ya grand frère na ngana ya quartier. Oyo mwasi na ye abeti li solo. Mardoché mute bandi ku boucher. Pourquoi abebisi bikila nganga ese bomba kotaka internet mikolo nyoso pona ko draguer basi loko l'internet ezalaki coupé moi ba kota ezate moi ba respecter bikila ezate Mardoché abandi bilobela mwanja neti azo solo aka na téléphone. Allô liboma ka yoso ya mwana. Allô c'est que je t'aime. Oui, moi je t'aime beaucoup. Tu me dis quoi? Moi je t'aime. Vraiment, tu es la femme de ma vie. Tu es la femme de mes rêves. Liboma ka ya mwana ya makamwa boningo kaka. Morope donc ce qui peut abandi moi boyo kezate donc makambo ya chambre azolo baboy nde bakimaki na mwana epai ya basali ya Nzambe na moment tozolo baboy moi mukie mais ozomona ka ba réseau sala nini izo kim. Tu vois vraiment quand tu parles avec Mardoché ozomona ki Aza vraiment yété. Hein? Donc, il y a sans signaux sur place. Donc, c'est un peu ça. Facebook et bien ici, batuli boma. Yo, sepe la kanama solo. O ezanga mutuna makolo. To boite batumsu bazui li bala na dile à Facebook. Mais ya mikolo elekisi. Moi, j'ai fait connaissance avec un homme. Nandenge qu'il était sympa. Ya kotinderanga ba vidéo des fois na tindarango pe na diki na TV o ya page ya Facebook. Na bino merci, c'est vraiment gentil. Au tinderanga ba vidéo la tiakango na balansakango mingi na page ya Facebook nanga. Vraiment merci Nzamba pambola. Et deuxième jour nango. Oh non, azana besoin ko sala ko fongola eloko moko boyo NG voilà. Azana besoin ya soutien et tout na lobby idée eza vraiment malade. Mais na ebandeli ONG ezali panangu bate. Na ebandeli toi-même tu dois d'abord commencer après biso to ya ko aider na sima.
Non, les loups étaient limités. Tu me connais vraiment pas, on se connaît vraiment pas du coup. Tu comme, oh non, allez, tant que monde qui est dans le quartier, oh non, c'est pas un problème. Même à ta mbalassime. Aïe, si vous avez un après moi dans le film, monsieur, si vous avez vraiment cause à la mine en gaï, le monde est comme un bon à kati. Ok? Le monde est comme un bon à kati parce qu'en 15 jours, on a une salle à carbohydrate, il est là au code, je te connais vraiment pas. Je sais pas profil les années, on a si réellement il y a yo. Donc, nous sommes amis juste et virtuels. Donc, bah ça bon est belé. Et belé. Donc, et ça, je peux dire, bah j'ai un mikolo et comme indengwana. Mardoché a belé liboma. Après, et y a qui moningo ya mi balé. Aeko bela après Mardoché. Botala, tozo kende na ko mbule kende na ko sile. Ma bebe qui bikina na bango. Tant bakati connexion. Mais bebe qui mbala mon côté. Balobi na mois de février à année oyo. Nde Mardoché banda ki ba réaction ya liboma. Camarade na yeko zona sima. Bazala ki misato. O ya 3e mois na asa normal. Comme si rien n'était, le quoi la Bible c'est qui bikilate. Donc pour na kolobe si ka moninga ko dinda. Yo le est-ce que moninga ko dinda tilem si yo ko zinda. Donc il faut faire attention na vie. Mutu na mutu azana mukolo nzambe abo abenga kiye atinda ke na mokili pe mokili nzamba mukolo nzamba ko benga na mokili na ye. Akolongolela mokili na ye. Donc la comparaison ko zala ka raison te. Mardoché a beli liboma a simbi kisi pour na Facebook a facilité vie na ye o yozali donc objectif final eza ko koma na poto baswaka bambongo même basi ya mabala okoma mutema moto ami moko virtuel ezala mwasi mais ezala ya mobile soka bengi yo te donc yonde fo benga ye même oluke na téléphone ma sœur c'est pas normal. Et si au Kangamina Ndobo, il y a Banganga ya Kishasa, Banganga ya Afrique, c'est pas seulement à Kishasa, c'est partout. Faire attention, le monde est méchant. Le diable, il est là vraiment, Azali ko rôder tout autour, Azakoluka. Donc, on a la cible, moko facile, te karabouena bo pete boye, ba mone le passe, ba boko le ba colisio, kana kokola boyena bo pete, vous avez la cible moko facile, oyo batu ba ko sakanela. Mardoché, liboma. Liboma ne link au téléphone, te sera mon téléphone, face dans seulement quand pas boling. Donc pour vous dire que tout ça l'attention, na ba relation na biso, tout ça l'attention, na ba ma solo na biso na réseaux sociaux, tout ça l'attention parce que batu mingi, o personne na koza na courage à kolingo boite so beaucoup te nae. L'aime ça au tal à côté. Beaucoup de gens qui l'assemblée n'est pas au mais dans les réseaux sociaux continuent de que sepeli sarangai et ko faciliter moi ma kambebele et yena buzoba et yé pe na moi ma bola munango. Des fois avant pardon on achetait des crédits pour appeler au pays, mais maintenant ça demande vraiment plus de crédits et ça quand celui-là se bengi ou bento bipé moto aza pour comprendre que te na tia méga pour tout ça ni tout solo là. Donc ba imiter à méga même na ba testo tu vois que ça facilite beaucoup de choses mais il y a peu de ma bé moi belé. Il bomi ba mabala ba te belé ba kufi, je vous dis Mardoché a belé li boma yena moninga na ye. Donc le lot solo ba aza na permanence juste pour na suivi. Ça fait au moins plus de 6 mois. Un jeune garçon il a 28 ans. À mon net mon qui les souki. Il faut que l'indira mon poussé. Indira mon poussé zalaka. Et ça encore bon mon touté. Mais les beaux moments na souka zalaka encadré. Et où me mela ekufa après. Donc pour na kondoba ba tout ya Congo boké ba mon qui les a ko beba. Toko zo mona ba relation moko boye. Oza nango na réseaux sociaux et ça na sentiment moko anormal. Luka ba sala nzambe ba bonde la pona yo. Mokile ko mabe mingi. Bato baza prêt à tout à cause ya nyonso sauf rien. Et ça la basse et ça la mibali pareil. Pour ça la vraiment attention. Vraiment la lingi bino ya mingi na pesimbote na Maria Lou Samba na Switzerland. Vraiment j'espère que botika la qui bien la championne Zongi. Vraiment to zongi na se reposer kitoko batoto ya Congo. Vacances qui malamu surtout que tous qui vraiment na Kinshasa te vraiment vacances ezala qui malamu na pemi qui
kitoko 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 vraiment baoya ngai Ruth Temo donc Alain Wanga Love Boy donc enfant mystique donc bino nyonso to ba nouveau abonné na lingi bino mingi liste za molai soki natangi kombo te ko beta liba côté donc vraiment tozali tozazaza donc boko limba ba pierre na mabanga na bakayo tout là vraiment je vous aime beaucoup. Tout le monde a nimbala sima, n'a pas numéro en sous. Soyons prudents, comme les serpents. Le monde est bébé Makassi. À la prochaine, c'était la championne. Autre m'a dit, dis qui n'a donné quand autre m'a. Oh, les canards. T'étais la Kema Fumbe en direct de la Suède. Moka kakash, moka fractier. Bala sima. Ciao, ciao.